Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, na pesibino mbote, na kombo, na Yesu Christo, bandeko, na ngai, na ye, na mukolo oya lelo, poete tosolo la, na makambo ezali koleka, ndeko na ngai ezali poete to éclaircir, na makambo, ya maloba na Nzambe, bien-aimés dans le Seigneur, na makambo ezali koleka ya bandeko na biso ya Branham, bien-aimé dans le Seigneur, yango nde toyepete toloba makambo oyo ndeko na nga, yango nde bomoni thème oyo ya monene yake Branham le menteur. Toye ete tosolola sur le mensonge ya Branham, bien-aimé dans le Seigneur. Tozana bandeko bazali ebele oyo bazali kolanda secte oyo, yango nde tozana posa ete biso pe toloba tokangaki munoko ntango molayi, toyebaki makambo oyo ça fait longtemps, mais lokola makambo oyo eye kobima boye na lifoko, yango nde ezali temps ya Nzambe po ete Nzambe akangola peuple na ye, alobi na peuple na ye, mon peuple sortez du milieu d'eux. Bana Nzambe yango nde na ye po ete bobima na milieu wana ndeko na nga, bien-aimé dans le Seigneur, yango nde na ye message oyo ezali kaka pona ba branamiste te, mais ezali susu pona ba chrétien po ete bayeba makambo nini oyo ezali koleka na doctrine wana, bien-aimé dans le Seigneur. Bandeko na ngai ya ba branamiste na sengi bino bo supporter ngai nanu mo muke tosolola makambo oyo, bandeko na ngai ete bokoma tina suka ya video oyo, nayebi ete bozali na talent koleka biso, bozali trop arrogant, bozali trop orgueilleux, bozali na complexe de supériorité, na sengi na bino ete bochango nanu pembeni, bolanda nanu ngai muke ndeko na ngai po ete toyebake tozali wapi ndeko na ngai. Makambo oyo na yete na makambo ya ba polémique, non, loin de là, bien-aimé dans le Seigneur, na yete makambo ya ba bezité ndeko na ngai, na ye po ete ezali makambo ezali ko concerner foi na biso, ezali makambo ezali ko concerner éternité na biso. Il faut tozwa makambo au sérieux, yango nazali kosenga ete na ndeko nyonso oyo akoyoka message oyo ete tant mosusu ba leader na bino bakoki kolanda yango te, bolukela nga Israël mutombo, botindela ye message oyo, boluka ba pasteur baruti, bozali ebele ba imminent pasteur responsable ete po ete toyeba ko comprendre makambo nini ezali koleka. Ndeko na ngai tolanda yango, nasengi na bino ete bopesa nanu matoyi toyoka nanu. Na micro ya pokwa lelo ezali Motei Philippe, bien-aimé dans le Seigneur, nakoki ko se présenter que nazaka Motei ya pamba nazana ba titre te, mais nazali un petit lecteur ya Bible, nazali un petit oyoke azali pe ko chalitoyi na ba doctrine mususu oyo ezali pembeni, na tangaka ba livre mingi, na tangaka pe na linga koyoka ba doctrine mususu po ete na comparer. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde nasengi na bino ete boza na kimia, ete boza na simplicité, toyoka nanu po ete na ye na thème oyo ya monene yake mensonge ya Branham. Le Branham le menteur, peut-être ekoko choqué bino parce que azali prophète na bino, mais azali prophète na biso te, bien-aimé dans le Seigneur. Une grande parenthèse, bien-aimé dans le Seigneur, ezali été un tiers yaba ange balanda qui s'entend croyant être dans les vrais. Un tiers yaba ange balanda qui s'entend croyant être dans les vrais, mais par la suite Toyebisuka était, ils étaient boutés du ciel, Mandekonanga était balanda qui s'entend croyant être dans les vrais. Zambe asala bango ba milliards na bimlia, soki tozikaka
1 milliard kaka, bien-aimé dans le Seigneur, et Eli Kolobake, plus de 300 millions, et yaba ange, oh, bazalaki pembeni ensemble, balandaki diable, bien-aimé dans le Seigneur, yangonde pona ko kanisate que non, tant que ozali kolanda brana, croyant que tu es dans les vrais, ah, peut-être tu seras surpris. Mais tolandananu, toyokananu, mais liboso, yakobanda, bien-aimé dans le Seigneur, tikete to prier. Seigneur notre Dieu, natiki moma oyo, namaboko na yo, loboko na yo, ezali kolona biso, papa yonde lobela biso, monisa monene na yo, pwete ojali nzambe na boma, papa bae kai ekoya na misu ya bana na yo, bae nyoso bakolanda, message o nzambe o touche bango, libérer bango, Seigneur, entendement ya moko est à libérer, papa, volonté ya moko est à libérer, bien, Seigneur, notre Dieu, afin que qu'est-ce que la vérité, papa, tes fanatisme et quoi, tes Seigneur, l'aveuglement spirituel et quoi, au nom suprême de Jésus, que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, mensonge ezali belé, yangonde nakobanda koya nango moko afin que bana nzamba comprendre, afin que ba ndeko na biso ba banamiste ba comprendre makambo oyo ke Jésus ezali belé, Jésus a sa mission na ye esili a s'incarner na Branham et ezali belé, bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde ma mensonge nako ya susu nako kiko énumérer yango nyonso te, mais à mensonge mosusu ezali ya kenon, c'est lui Eli qui devait venir yangonde toko solo la, mais na mukolo oya lelo toko lobela nano mensonge ya sémence ya serpent, bien aimé ndeko biso ya Branham. Bon supporter ngai nano parce que na arrogance na bino, na orgueil na bino, na yebi ke boko banda ko seka boko mona ke non bino boyebi, mais boye bo kapé bo chapé litoyi côté nsusu pe boyo kapé yangonde toko solo la makambo oyo boyo kanano, afin que teba qu'est-ce que la vérité, pourquoi nazo benga Branham ke aza mutu ya lukuta. Bien-aimé dans le Seigneur. D'abord, message oyo, mensonge oyo, ya sémence, ya serpent, ezali anti-biblique, ezali biblique te. La grande différence oyo, ezali awa, ezali ete, bandeko ya Branham, bozali kondimela, ok, ekomami na ba brochure, mais il y a la Bible, ou bien ton demi-Bible, ou bien ton demi-brochure. Poite makambo mingi oyo ke Branham aloba ezali yende mutu alobi yango, yende mutu ate yango, yende mutu azwela yango ba révélation. Yango nde Biblia elobi boy. La Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, avant Branham abotama. Pona bandeko bayebite Branham abotami na 1909 à Koufina 1965. Bandeko nanga, mais 1900 ans avant que Branham abotama. Yoka makambo oyo komama nakati ya Biblia. 1900 ans avant sa naissance. Biblia et le Bible. Galates chapitre 1, verset 7 à 8. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ezali teke ezali évangile mususu ezali. Mais ezali na batu o bazali ko troubler bino. Wana Branham na botamite 1900 ans avant. Batu o balingi ko renverser évangile ya Christ. Ezala biso moko ba apôtre.
ezala ange moko awuti na lola aye ko annoncer bino évangile mususu oyo ezali évangile oyo biso to prêchaki bino te mutu wana alakela mabe. Bien-aimé dans le Seigneur, la boucle était déjà bouclée. Que mutu akoki ko bakisa susu te. Ezala biso bate ya lelo tokoki ko bima na évangile te. Tokoki ko zala libanda évangile te. Tokoki ko zala libanda ya Biblia te. Bien-aimé dans le Seigneur, yangonde makambo elo mama avant que Branham abotama. Yangonde oyo tokoyekola ya semence ya serpent tokomona ko vérifier na ba verset biblique pona kolakisa ke ete Branham azali mutu ya solo ou bien azali mutu ya lukuta. Est-ce que makambo alobi ekokani na Biblia ou bien ekokani na Biblia te? Ezala na tango na biso mutu nyonso azali kobima kati na Bible kati na évangile ndenge eteyama. Mutu onyo sarobima na saine doctrine azali antichrist azali nzambe te. Yoka sikoyo toloba. Bande ko ngai bo supporter ngai. Bo supporter nanu ngai. Toyoka nanu exposé des 7 âges de l'église ya Branham. Na page nango na brochure na page 99 et le comment mindegeni. Branham a le Bible. C'était un animal vertical. Et il était quelque part entre les chimpanzés et l'homme. Mais plus proche de l'homme. Il était plus proche de l'homme que sa semence pouvait se croiser. Et s'est croisée, donc cette semence-là, s'est croisée avec celle de la femme. C'est qu'il a fait concevoir ce qu'a concevoir Caïn. Quand ceci s'est passé, Dieu maudit le serpent ancien. Bande kolanga et Abraham boyo kanano ndenge votre soi-disant prophète makambo alobi. Alobi ke ezalaki animal moko azalaki vertical. Azalaki entre chimpanzé na mutu. Donc azalaki ni chimpanzé ni mutu. Mais na katikati. Mais azalaki plus proche ya mutu. Plus proche ya mutu que semence na ye. Que ba superbe na ye. Que ba superbe na ye. Soki ke ba croisango na mwasi. Yango nde mutu esalama et s'est croisé va concevoir Caïn. Yango nde tango Nzambe amoni bongo a bengani et à maudire serpent ancien. Bien-aimé, sikoyo toko kende na Biblia lolenge mosal na Nzambe moko oyo nalingaka mingi papa onasaka esika ozali na pesi mbote alobaka ke tolobisa Biblia. Bien-aimé dans le Seigneur, problème oyo ezali ya monene, une petite parenthèse, lelo tozali confronté na bandeko ya Branham ezali bango bazali ko se pencher mingi na ba brochure bazali kotika Bible pembeni, on dirait que maloba kaka oyo Branham alobi yango de mutu ezali na mutu ya mais tokokota na Biblia ete Biblia eloba tobandeli na Jean 17 awa la Bible dit ou Christ dit biso tozali te que Branham dit Branham te ezali Christ a dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Yango de tobandi que awa lobi que pambo sanctifier bango na vérité par na solo na yo pete parole na yo ezali la vérité. Donc pour na biso Bible c'est la parole de Dieu, c'est la parole qui est la vérité. Tokotanga lisusu na Nombre 23 verset 19 ma Biblia et le binabiso Dieu ne point un homme pour mentir ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas?
awa nzambe azali mwana na mutu te akosa. Yango nde mpo na biso makambo oyo ekomami na Biblia ezali maloba na nzambe. Donc nzambe akoki kokosa biso ata moke te. Sikoyo tokolanda po ete toyebake eske nzambe kati na Biblia mutu azali kokosa ou bien Branham mutu azali kokosa, ou bien nzambe kati na Biblia mutu azali koloba solo, ou bien Branham mutu azali koloba solo. C'est que nous sommes confrontés entre Dieu et Branham. Ah, peut-être c'est pourquoi bino bozomona Branham likolo na nyonso, c'est pourquoi bozo kumisaye mingi koleka nzambe ou bien koleka Yesu. C'est une petite parenthèse. Tokei kolanda version ya Bible lolenge Adam akoyaki, Adam na Eve bakoyaki na Genèse chapitre 3 verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et ça dit récit biblique otoyebi, ndenge ekomami kat na Bible. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, beaucoup fate ce bolé yango. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Bible, bien-aimé, dans le Seigneur, awa ndenge ekomami kat na Bible. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence et le prix de son fruit. Bible est le but et le prix de son fruit. Et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Bible est le but fruit. Bien sûr, Branham a eu révélation selon Yé ezali ke nyoka wana nyama wana oyo azalaki entre chimpanzé na mutu. Ye wana nde akushaki alalaki na Eve. Mais awa na Bible tozali komona yango te ekomami te. Tokaki ke atako ange awuti na likolo. Atako biso bapôtre soki toye kobakisa oyo kaka oyo biso toteyaki bino mutu wana azala maudit. Bien sûr boko koseka boko komona ke non ton susu bino boza ba super boyebi mingi ke eza nango mbuma te. Mais Bible ekoki kobombela biso te. La Bible c'est la révélation même de Dieu. Yango nde na Deutéronome 29 et le bini. Et le biboye, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Makambo o ezali et bon mama ezali ensemble. Nous devons nous contacter na oyo kaka nzambe a révélé biso. Tokoki ko corriger nzambe te. Nzambe oyo ayebi biso ke ezali mbuma ekomami na Biblie. Nous devons nous limiter là. Parce que tozomona lelo ba kisi mingi oyo ezali kati na mokili ezouta kaka na mbuma na banzete. Tozomona ke nzete mbuma ezali na puissance ti lelo na méchanger te. Eza na village moko ezali soki ke bapesi yo likasa ole yango okobosa na kutu na kombo na yo. Eza na ba village moko na bazamba kuna ya minene mwasinga oyo ezalaka ya zamba wana soki kaka ke o traverse yango okei na ngambo mosusu okobosa na kutu na nzela oyo outi ata ndako na bino ezali pembeni obosa na yango ti lelo. Bien aimé dans le Seigneur, Monsieur Césali bololo ti lelo soki olia yango okufi sur place. Nzete kaka mbambuma yango nde
Bien-aimé dans le Seigneur, makambo nzambe ezali spirituel, tokoki ko comprendre ango spirituellement et pe tokoki ko comprendre ango selon la sagesse ya mokili, selon l'intelligence du susu ya mokili oyo. Na place touti na Genèse chapitre 3 verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Moi si amonaki que nzete wana ezalaki kitoko ya kolia pe ya komona, tozomona ba fleur ya kitoko ti lelo na ba solo kitoko ti mokolo ya lelo, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ezalaki po ete efongola intelligence na bango. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ce qui s'y tolandi verset 1. Ce qui tolandi ndenge Branham alobi que ezali fruité, ezali ete nyoka nyama wana alalaki na Ève. Bien-aimé dans le Seigneur, raisonnons encore le kolaba intellectuel et le kolaba tout que tozali na mayele. Donc elingi koloba que nyama wana alali na Ève. Et la Bible le dit que elle prit de son fruit et en mangea. Donc à se coucher selon Branham Ngaïté, Seigneur Olimbisanga, je ne peux pas dire de telles bêtises. On dit que Avimbuma allié. Donc pour selon Branham, il dit que a couché na nyama wana. Et toke de kana na logique, il y a raisonnement wana. Elle en donna aussi à son mari. Ndeko Israël Mutombo, Mandeko Baruti, Ndeko Oke, Naebi ba kombo na bino nyonso te. Boyo kanan malamu, to raisonner ensemble. To raisonner ensemble, bino nyonso ba tu un message. Ba chrétien nyonso to landa. Tango elobi ke azu yango susu, apese pa mbali na ye. Oyo azalaki pembe na ye, mbali pe allié. Si tu l'indiques la logique, il y a Branham, cela veut dire que nyoka pe nyamawana ase kushaki susuna na Adam. C'est le but. Seigneur, pardonne-moi, je ne peux pas dire de telles bêtises. Je ne peux pas raisonner comme ça. Donc, azaki pembe ni naye, yango de besoin na place que l'okute zali. Avec que ali yango, apesi yango lisusu et pas ya mobali naye. Mobali pe allié, donc nyamana a se couché qui na Ève, a se couché pe na Adam. Que l'abomination, bien-aimé, bozo lukanini, bozo lukakanda ensemble. Bozo lukakanda ensemble. Na verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des faits, des figuiers, ils s'en firent des ceintures. Tant aussi que balier misunde et fungwami, baye ko découvrir que bazan nu. Mais ce qui que moi si asa kushakina na nyoka. Alinga kaya mbala moko ke ase couché na mobile na ye. Mais balobi ke fruit wana azu yango. Apespe pa mobile ali. Lokuta ya Branham. Nanga si c'était boza na kimia bande ko nga bo patienter nan. Na bo tokomati na suka. Yango baye ko comprendre que siko baza mutakala. Baza bolumbu. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible et le Beliba expression moko okutu ya babolumbu et il coucha, il faisait ceci et kaka oyoke. Pour balobake non, et nyamana kushaki la Ève. Yango de Bible koko bomba yango. La verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir
et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Voilà des conséquences, il y a makambu qui est en balai, tosité de beko ensemble, ensemble, les gens sont basali ko lananga, boto sami beko ensemble, boki mamasumu, bosala masumu te, ce que au sali masumu, okobungisa la gloire de Dieu. Zamba ye koluka bango. Verset 9, mais l'Éternel dit, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Mon bali, Ozawa. Il est répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alors que pour Naza Bolombo, Nayoka qui déjà mon gongo nayo, mais Naiko Bomba parce que Naza Bolombo. Verset 11. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Nana Yebisio que Naza Bolombo. Yoka Siko, Awa Toloba que Zambe Mutu Azokosa, ou bien Branham Mutu Azokosa, qui dit la vérité? Mais dans le Seigneur, Basakana Wana Zambete. Basakana Wana Zambete. Ou bien Zambe Ayebaki Angote. Est-ce que tu, Boyoka Mutuna, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que au lieu, nous étions wana oyonga Nzambe na pekisa kiyo? Donc Nzambe abangi bango po ya le bakeno. Donc c'est au sekusha kina mosi na yote. Bien-aimé dans le Seigneur. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Moi si kaka. Oyo tchepembe na ngai. On est allé ba matin na biso ya batei yangonde zalaka ke ozana problème, ozomona que c'est l'autre, la faute c'est l'autre, la faute c'est l'autre. Lié alo bakeno et tout ça li mabe tout ça. Tout ça li mabe to liembu mana. Alo bikke. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Sexe ezawa puis awa. Et j'en ai mangé. Na orgueil na bilo spirituel. Beaucoup de gens qui ont boma. Mais moi je lis. Je ne suis qu'un petit lecteur de la Bible. Je ne suis qu'un petit lecteur de la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde petit. Nalingite ke vidéo za la mulai pete bandeko o bazali kuna na Afrique bazana ba mega te po balanda ndeko nanga o union soko yoka message o tindela bandeko ya message. Nous devons sauver des vies. Nous devons sauver des vies. Bandeko bazali na kati ya mensonge. Siko toke dans le chapitre 4, dans chapitre 4. Awa déplacer ezali ko sukisa mayele lokuta Yabranam. Ce qui a kende kozoela révélation wapi. Une parenthèse ba révélation au biso tozali kozoa na mukili eza kaka na source mibale ou soit yanzambe soit ya diable. Et que Bible le Bible. La Bible dit que Namukanda il y a 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. La révélation, Branham Azio, toyebi source nangote, soki yanzambe te, mais maloba nanzambe, yangonde elakisa biso ke, est-ce que azali kat na makomi, ou bien azali banda ya makomi. Bien aimé dans le Seigneur, eza étonnante, atako ke ayedelo, alobi nini, mais est-ce que ezali na kati ya Biblia, ezali ko se conformer na parole de Dieu, ou bien ezali maloba en l'air. Mandeko nangai botika orgueil tolandana no maloba na nzambe na ebike boyebi mingi kole kanga naza nangai kaka un petit prédicateur, un petit lecteur de la Bible, mais yoka bien-aimé dans le Seigneur na mukanda oyo tozala ki place ya Genèse chapitre 4 verset 1 à 2. Wanende basene nyosone le kitoza bolumbu nzambe zabaye abengani bango na jardin de Dain. Mais siko yoka siko na chapitre 4 verset 1 ya Genèse. Adam connut Ève sa femme. Bah le Bible le bité que ils étaient ezalaki rapport sexuel na nyoka no na nyama wana wazalaki
mais Bible elobi kutu ebengi ye serpent. Mais c'est quoi l'explication wana azoué lango wapi que c'était un animal entre le chimpanzé et l'homme. To éviter. Mais Bible ebengi que nyoka nde mutu atrompaki mwasi. Asolola kina mwasi. Adam connu Ève. Et li koloba mande ko bo explique bo limbisanga pour la expression. Donc li koloba Adam alali mwasi na ye Ève. Bible bon bien ngote. Et elle conçut Azizemi et enfantant Caïn. Et elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Bandeko Caïn wana oyo ke bazoko sabino ke non azali semence ya serpent yo kasi ko mwasi ndenge alobi tango base couché mwasi azwi zemi aboti Caïn alobi ke nasali mutu na lisungi ya Yahweh. Na lisungi ya nyoka te, na lisungi te ya nyama wana oye a inventé ko inventé wana ya ke mi chimpanzé mi homme te. Et par après Yokasus et elle enfantant encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Bien-aimé dans le Seigneur, pour la collecte lokuta ya Branham, la Bible est précisé très bien que Adam a couché na mwasi na ye azwi zemi et mwasi wana alobi boye ke nasali mutu na lisungi j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Lokuta awa prophète nabino akosi selon ma commis selon Bible bino parce que bozali ko se baser na ba brochure. Selon la brochure, on a bino, on a besoin de raison, mais selon la Bible, on a tort. C'est comme tout na ezali ke nyama wana oyo Branham alobi azala ki un animal spirituel ou bien un animal ya physique bo ya bomoto boye. Yango nde nazokende na bino malembe balembe. Bien-aimé, pour na komona que non, ezali lokuta. Na chapitre 6, verset 1, Bible et le Bible. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Awa tango batu babadi ko botama bakomi ebele bana na nzambe ba ange balati nzoto yango nde toye komona ke apparition ya ba géant po ezalaki na ba être o ezalaki ya likolo ba vie forme ya bomoto tango baboti géant mais tango tomoni ke Caïn abotami Bible ezali mentionné nulle part que il était aussi géant parce que être wana ekoko zala être moko physique te ezali être moko spirituel et ekozwa nzoto ya bomoto yango Caïn devrait être différent de son frère Abel. Bible ne mentionne nulle part que non Caïn était géant. Non, bah géant bah yé quoi apparaître dans le chapitre 6. Yango ndepo na kolakisa ke non mutu na bino alobi lokuta tozali apona ete bana na nzambe ete to raisonner de kolanga ete to raisonner to comprendre makambo yo ke non ba révélation na yo wana euti epai na nzambe te touti kotanga yango awa ete na 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 ete ezali étonnant te akoki diable akoko koma kutu ange de lumière yango nde kolanga place nazali kosuka epona mokolo ya lelo ba point ezali ebele ya lokuta nakobanda koya nango ya mingi pete tosolola tolakisa bino bobima na sekte oyo ezali lokuta ezali teke nyama wana asekushaki te na nyama wana asekushaki na Eve te soki tolandi logique ke nu
azumbumale apesi et pas mobile elingi koloba et c'est une abomination, je ne peux pas même dire ça. Et ça dit que accoucher à Ève, accoucher peu sur na Adam. Vraiment, égozala la pesa, et zangasons, et zangisons, tout c'est limité kakana. Aussi kotangana Deutéronome 29 que eux allaient révéler yango to se contenté kakana eux allaient révéler yango de komami nakata Bible mais eux allaient révéler te Esaïe nzambe so nzambe ala kisibiso yango te Esaïe mais selon ma commis donc Branham a kosi bien aimé toujours aussi ça dans Jean 8:36. Et le dit ici, donc le Fils vous a franchi. Donc si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. Bien aimé, toujours aussi lit ça dans Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, dans le Seigneur, Yangwana. Okoyeba solo ekangola yo na secte o ya Branham na lokuta ya Branham na ebite soki to ebike no nyoka mutu alala kina na Ève eko ajouter biso nini na connaissance na biso je ne vois pas mais to se contenter na oye komami na Bible poete e komami bongo ke non Adam ayende ko se coucher na mwasi na ye na sima mwasi azuzemi azwaki zemi ya nyoka te Caïn azali semence ya nyoka te mais eza na verset moko très important kutu oyo na lingaki na bosana verset oyo na lingaki na bosana Actes des Apôtres chapitre 17 verset 26 il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre ayant déterminé la durée de temps et les bornes de leur demeure. Balobi ke batu nyonso tobima na makila moko makila o esangana ya nyoka ezalité ya nyama wana ezalité ke batu nyonso touti na makila ya Adam na Ève makila ya Caïn et ya nyoka ezalité ke tovanda na mokili oyo tovandika na mokili oyo touti na makila moko yango nde lokuta et ya Branham et monani aza un menteur botikaye toya epana Yesu na bengi yo dekolanga bozali ba intellectuel bozali ba éloquent bozali mayele boya epana Yesu boya kokoma ba Paul ya tango ya lelo Israël tu es un garçon très brillant très intelligent yaka epana Yesu obanda kosalela Yesu obima na molili ya Branham akende kozwa ba révélation wana soki wapi ndeko nanga eza na nzela ata mokete to bima na makila ya mutu moko makila esangana ya nyoka te ye kutu azolobela kutu nyoka te azobenga un animal abengi yango animal ya entre chimpanzé na mutu eza te nulle part dans la Bible ezali te yango nde lokola makambo wana ezali na Bible te moyen tondimango ezate bien aimé dans le Seigneur to soki wana nakobanda koya na ba point wana ezali ebele nazosenga bande comme soso basi bobimi secte oyo ba point mosusu oyo boyebi botindela ngai naza mposa nase awa bosala ba commentaire na bino boposer ba question kotala titre oza nango te ndeko na ngai basali bana nyonso ya message mais mi poser question ke éternité na yo okoleka ngo wapi yeba que un tiers ya ba ange balanda qui sortant croyant que ils étaient dans le vrai. Prenons 1 milliard kaka ya pamba menza basala bango des milliards et des milliards mais 1 milliard kaka 300 millions balanda qui Satan ils croyaient qu'ils étaient dans le vrai. Bozolanda Branham verset mon côté na Bible et le but que ce qui mutu alandi Branham te akokende lifelo bien aimé c'est quoi to kolandela ini verset mon côté mais ce qui ke bondimeli Yesu te lifelo ezali garanti mais ngai na zamote na côté ya batute ke bakende lifelo yaka ipai na Yesu tu n'as rien à perdre rien du tout
Ce qui est dit, Branham Lelo, tu n'as rien à perdre, tu n'as des comptes à rendre à personne. Tu n'as des comptes à rendre à personne. Oza Nzambe, okokuma ya Yesu Masia, ondibela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo. Osomba Bible, na rosenga bino bandeko bosomba Bible, botanga Bible. Ezala kuno bino ba chrétien, botanga kutu Bible te. Yango nde bazoya kokosa bino na ba brochure. Botanga Bible te, bozaka na Bible te, chrétien nyonso somba Bible. Ndeko nyonso ya message somba Bible, banda kotanga Bible, banda kotanga bo bandela nanu na Nouveau Testament, otangi Nouveau Testament nyonso osilisi yango nanu. Na ekote ya na ekomema batu na royaume ya Nzambe. Message ya Branham eko ajouter absolument rien à spiritualité na yo. Kango to sukiwana, bien aimé dans le Seigneur, chaîne na biso kombo nango LRDC. Tozali na chaîne ya liboso TV1, yango déplace o tozali na ba prière, o tozali nango tongo pokwa yaka ndeko na ngai to prier to luka Nzambe Yesu ya Biblia. Yesu anate oyoke Yesu ya ba brochure te to luka Yesu ya Biblia to bondelaka. Yango nde na chaîne oyo ezali chaîne ya mibale. Yango nde na créaki yango ke non na banda kotia te banzembo na monaki eloko ya kotia te na eza na ba chaîne mingi te eza na ba video mingi te mais nasali sikoyo ete na banda ko enseigner na ko banda ko ya na ba message ya mikuse ba prière ya mikuse po ete bande ko kuna na ba Afrique bazana problème ya wifi yango ya internet yango nde na ko banda ko ya na ba exhortation ya mikuse po ete batu susu oke bakoki ko rumela na internet tant mulalité po banda ko landa mais ezali ya liboso po ete tango na moni ke makambo ezali ko leka yango nde etindi ngai ke non na banda ko lobela makambo na ba video de ko ngai nazana ba post mingi o nazali ko poster na Facebook yango nde bolanda. Et puis nako banda ko koma mingi na page Facebook na ngai kombo nango susu ezali LRDC TV1 yango de bolanda kuna yango de boya awa soki olandi ndeko na ngai bo s'abonner nanu pona ko soutenir msala oyo na chaîne oyo boya pe na la première chaîne oyo LRDC TV1 wana de ba prière ba enseignement pe ezalaka dimanche nyonso yaka été ensemble to bondela. Seigneur notre Dieu natiki, Seigneur notre Dieu peuple na yo bandeko oyo, Seigneur touchez bango, libérez bango, ba kaye koya, ba voile koya na mis na bango, Seigneur, ba mona la lumière. Il est écrit que un peuple qui était assis dans le ténèbre a vu une grande lumière. Papa ba bimana mensonge oyo. Alléluia, papa. Yo c'est toi la vérité, Yesu, la vérité. Alléluia que je suis le chemin, la vérité et la vie. Yesu des vérités, vérité on sous ezalité na kombo na Yesu tolobi. Amen, 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 amen.